Mutu kwa ngapela muchopi nini na abe na obanga nani c'est la qui n'a dit na affronter bon na YouTube na obanga nani mutu otozana ranking est-ce que peut jouer na film na nga on dit le théâtre change ba ba mutu oyo que maman linga dans la kanda no makata surtout ba loba pourquoi ba pesi muchopi espace ya bantu c'est pas pesi na moi comme baptême oyo nga na yakabe déjà tala film na nga c'est pela na omba mo espace ya butumba mo oyo ba tete pele ba ole kana biso tika pesi ba espace ya moi qualité moins j'ai moins là ce qu'on a les locaux na papa na ngai pasteur Samuel pamboli film na ngeki wawa yo ki ngaba chaîne yetu bazuanga bango yo manga oto le ya ole mbanga na ndenga mutiete moi ba biso to ba to question za ndo kito za mutu mobingo mekana moi mosandike be leader au moins mécanisation mal la tête amen mal la tête non nake na ndoka mama linga ngaza zero meta mama linga biso so ba bandani kana za ntiri mama linga za abukaka ndako mama linga ndako na ndako nga eze mama linga ko ba Rosi muchopi groupe toli et yo jouer pas na ona ndako na bongami na biki ndako nazala te ba te ko jouer pas na pas mama na yo jouer na ndako azala te bon nazali pengai pe mama ndinga za bona mutema na ebiki alinganga pour chaque fois atatoza likombo nanga mama kambo papa mo sepelisi ezanga kaiti na monoko mama if ipa love is crazy love is funny José Baila na jo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te bazana mboka nini bazana France mususa zana Belgique ekoma kate oh mais bazali kuyiba na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obengenge bana batindaki ndenge mpe biloko ekomi ndenge kanisa kiloza mondele José Baila aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numero ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko atali kaka bui mbala moko JB Service epa ya José Baila en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numero ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya Braza tala baza Pointe Noire JB Service ezalaki ezali soki wana te Angolais nali te nanga Angolais JB Service ekare eza musike Merci mingi na bainos vous allez brancher lelo tomeme bino sango moko malamu nazo yamba une artiste comédienne pas comme les autres artiste de marque toujours na plateau na biso en tout cas dans to benga qui est de Body Kinshasa bamboutage des alaka to zela na plateau na biso na ozela réalisateur asalanga signe soki a comme ça pembeni poto ba biso que dans une ou deux minutes azali ko kote la biso awa lelo ko kozala jamais de sipoto ko solo masolo ebele to mona ki na 2023 a changé de coiffure il s'agit de Muchopi mama Matumoli mwasi ya munoko lelo akopanza pa koloba alobi
na kati ya biso TV eza na groupe moko te oyo ekokali na groupe na ye. Voilà pourquoi le quoi biso bata tembe tobengaki ye na plateau na biso tomeka mpe tosola adémontre biso eloko nini oyo ya 2023 sali oyo to bato bakomona pemaki non na kati ya biso TV groupe na ye nde mteleki. Voilà, mon réalisateur, est-ce qu'il y a déjà prêt? Il s'agit de Muchopi. Muchopi à Longwala, Makamboya, na mwati pieto, akoma na yebongo na mutuka, kuma kusa mutuka, bato aloba ke de Muchopi tanga aoka na mana vola. Vraiment, en tout cas, il y a Zomata, Bozomona, Zomata. Les autres kosola si évaluation en 2023, n'enge pièce na bango ozaki mal accompagné. Bato ba talaki mingi, c'est entre 13e et 14e épisode, mais nyonso yemto akondo akuspike biso. C'est pourquoi beaucoup de biso Muchopi ye wana tu penses que mona ki na mutuka ye wana ko ta plateau na ngai vraiment aza prête côté la ngai na plateau côté la ngai voilà Muchopi ya zokota Muchopi ya zokota merci na yambio pendant namoni ambiance ezali awa non tala ke ya boy na la carte qui dans le bâti la sœur de Bino une actrice comédienne de marque pas comme les autres asa kama kelele Makai oui na loyenge nazara makele bana na bayebi ngai mama compétition mama kimi po nini animation taka ngai na bana ko monta mona mwana ndape eza na mwana oyo alandi nga mpenza ya mobali Chris Lionel aza na ye trop doux quoi papa na ye Christian SB Métis Noir na petite famille SB Bambo papa bana babi sponsor na biso mta soutenir biso mwana so alandi mama leka mungu aboye aleka mungu voilà eloko etikeka makasi na moni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. bayini na biso bandoki baya kokanga groupe la veni otanga kaka kombo au nom de Jésus biso oke na sima slogan mosusu te asali boye te si agitation déjà ye naza l'avenir eza awa ce qu'on appelle l'avenir eza awa fotopamela molimo au nom de Jésus kofaiblir bana na ngai te balebisa bango te comment comprendre biso c'est l'ambiance na moi lelo il y a plusieurs Jésus mais na la kanse ba au nom de Jésus-Christ moi au nom de Jésus to ye ba Jésus nini au Muchopi na 2024 to mona ki alors akata ko vo Jésus na yo za biloko na Jésus ya deuxième monde te Jésus oyo lobi Christ wakufa na kubuze pona biso yo wana nde o te to ta film to lela to mona ete mais to yoka ekaka au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus na obanga pour nous coiffure na yo non Jésus déjà dans la carte moko atana tina Christ te na ndenge ya slogan na biso to odore ka Jésus au nom de Jésus c'est ce que Jésus-Christ et baby sa phrase baby sa au nom de Jésus c'est au nom de Jésus-Christ et qui nous l'a mais biso modèle pour vendre des vidéos qui va voir sur Jésus-Christ de Nazareth on le bâti chrétien bateau baï maman me dit beaucoup pas la biso à parler de Jésus-Christ et dans le point qui nous l'a il y a le nom de Jésus dans la case
au moins la minute tu peux vendre boy esprit moi côté libino au nom de Jésus tout kaka Jésus au nom de Jésus Christ wana ziko komi ya makasi ya biso na roya kaka o meka au nom de Jésus nana dongi na o meki to no au nom de Jésus Christ o meki de Nazareth oui ya zikadi ah oui hein c'est qui leader hein ah oui moto akoyeba makambo eza enda yebiso nga kokima bitumba jamais nga moko babokilo nanga babenga nga basemeki nanga rosie pesa papa respect nga bina makeni abi maloba na o mabende ezotumba vie na nga yo yebi moto ko nga bina muchoki nde na abena obanga nani c'est la qui n'a dit affronter bon na YouTube na obanga nani na YouTube na kani chaîne na mate non a plus de 14 000 non 15 000 abonnés naza na YouTube peso ba beti na kati ya YouTube na na Rosie mutu officiel ba théâtre eleka oui hein ba na groupe na nga ba groupe ba za na vision to le ka na YouTube ba ngone ba lela ki po na linga na groupe na nga ezabna trop YouTube babi mama kimi pe makambo ndenga bitapa popona baponela nga te chaîne biso TV na chaîne quelqu'un te kotanga te bino boye bidya ko chaîne pesa makambo chaîne ole na chaîne tout ana kongo to boya ngoki yango mape na sana yango moni pe ba na iko ami ba na nga yawa na yoka ba na nga ba mablandin ba no ba bizeti ba ba inda bibi ba papa monema ba mama sambo na yoka ba ngone ba na mama tout que Bisso TV parce que Bisso TV a une visibilité parce que Bisso TV est à TNT mais ça va chez nous c'est ça va vous créer yo ebika comme tout temps à pour pib mais baza facilité pour somba ta abonnement ya pamba mais na Bisso TV ya ba TV belé et comment on des choses sombi ya de na TNT on peut participer Bisso TV les sous avantage non pour ça na au moins tout ça est international OK na Rosie mutu officiel makambo et la Bisso TV makambo et puis Bisso la Bisso TV tu as la blue tété TV na kata chomu makazi on a tala la théâtre on a tala na ngaka na YouTube ako biso tsala msuka ba chidela mois na tala na ngaka nyo soka na YouTube voilà na blue stat voilà mais le komoko etikela makazi tangi ba komo moko wa et la musinga mbala moko na zuyo kana beto masasi mbala moko to kinila ngaso betika masasi ezwa tanti bale za mzwa koko santé obeta mali zazi Rosie nakufa bokola bango retiro node avançons nous voilà aïe pour mon chopi na plateau na poste bande en solide Rosie Muchopi na baki na moni bakombo bilongi mo awa oyo tikema bilongi wana monaka bango epa mama linga et puis est-ce que oyebi ke mama linga aza na kandano makasi mpo yo baartiste presque oyo bozala na bapa mama linga yo mama bango atakuti donc faux na osenga kutu na réel na biso mbunga babi Patrick mbunga nde na oloba boye abalance linga image ya YouTube te to sa film te to sila to jona ndako mama linga pa jouer moto tozana e ranké est-ce que ko jouer na film na nga jamais ingénieur mbunga s'il vous plaît quand na oloba na osenga ndako bana lega mbungwa parce que na obeti no mo bezo ko lesi et ça ma bé ya ba fanatique ko mo boye pour comprendre que mutu baza problème na mama linga yonso na nga ya sendi to ko senga to sima na ba baba na tele to kana de ba mona mama linga na film na nga o ya YouTube et na pe na kin le loté voilà et ce qui na betika eloko yo esunaka peta mabe et aussi Muchopi ayibi mama linga ba acteur comédien nyonso
non nakena ndako mama linga aza 0 mètre mama linga biso so ba bandani kana za ntiri mama linga za bukaka ndako mama linga ndako na ndako nga eze ya mama linga ko ba Rosie muchopi groupe toli et yo jouer pas na ona ndako na bongami na biki ndako nazala te bato ko jouer pas na mama pe mama na yo jouer na ndako azala te bon nazali ne ko tourner film oyo za zulu kele na ese mama yo kaza banga yo kando banda groupe na chaîne ya YouTube nga mama na yo ubenga ngati nga mama zala kimia Sarah Lunditi sa Miss Mongo na mama linga azaka na longa mi mama poni mona na bloka mchopite parti ya YouTube mama sidikira ngale na pasaki na film ya zulu kenga bino mama ifo jour le na bisi mama na pesa ngaka jour na pesa jour ngabi to tourner kana ndako na yo lambila biso ka ponde limbondo ndo lamba wana uzomona ezaki vraiment facile ngapa na mama ko boila ngelo uti penga ipe mama ndinga za bona mutema na ebiki alinganga bo chaque fois atatoza likombo nanga mama kambo papa mo sepelisi ezanga kaiti na muno kutoka kama sanga otaka bakombo ka bato balongwa ka malinga tanga yaka kushwe amona bana oyo badana kupune bakima kupune bana kupuna lo isala ka mabeti pa malinga mutu moka kimate omoni lelo yo na vie na biso peut-être to le monde artistique tokebina na vie réelle eza lelo yo bafille soki lelo simba en moins 10 fois ya basi pour vendre ndako kwa famille amen eza pasi papa ngai fille nyonso olingaka tina luka mwa chambre na mwa douche na zali na te bakotolinga na ndako elasi sikoyo ke biso le ezali pa mama linga mama déjà abokoli biso kotolongwe na ndako ya mama mais lobi te so olongwe na ndako ya mama nde olingi mama kokoma enemi na oteli mama olinga kuta ndorobate lobi siko okei ozala bien nga nalingi te ovanda yo moko na olingi okeka na ndeko libala mbala moko ozokoma basansi yango ndenge ngai sikole nazwaka décision nabi te nakoli natika mpe bandeko mosusu parce que epa mama linga na joue baprincipal ebele na joue baservo ebele moto akokosa za te po mama linga moto abimisanga obanda 2006 ti na 2010 na ekolongwa biso okanga bafilme bakodia moto po ofole ngai so comprendre so lelo aconcentraki kizengi na ngai lelo mosusu baida bango bazala te toka tozala ngana ya degai na ndenge mokedi papa ezali c'est très bien que non artiste comédien non ayambi artiste comédien azali complète vraiment katinaye art ezali donc kufanda kedaka tuna mama lingate ndaika ka na fola kinanga kaka pona eza bato mosusu baoloba pe oui mosusu nga na mimi bato ya mama linga non moto lokola mama makambo mama eske nga obani lilongo mpe mama linga papa mosepelisi papa kizaza papa mandosi diesel non ngai nde tolongwa de akala tolongwa kala oui ndakutaloga muta liboso lenga naye kolongwa mpe bamama makambo baye kolongwa me mama makambo na mama linga ti leo bazala bakati mboka pokosa na kotonga mama linga te kotoma makambo aza ata nde mama makambo toza na ye boye tobetala lisolo te kotonga mpe mama linga esika mama makambo twende baloba wana te po mune famille tolongwe me toaka famille yaka wenge kabwani me kanga jini basolaka nga mama za tozali le nga siko nasali nde groupe na nga groupe l'avenir parce que bamama makambo de na benga bona bafilme na nga eliki aza mama isanga kozi tosali groupe na kini esima oza filme encourageuse eza bato okuti yokuta bango na théâtre nanu kutu baavansa te nanu basala ta chaîne te nanu bakobata filme te mais yo deyo oza na don wana okomaka déjà filme sala groupe no na kini tozali ka mama ya solo tozali nayebisi mpe bandeko namoni moto nyonso appuye ngai abisala groupe tozali sala groupe le nasali groupe nayesi bango na nasali groupe ozwi siège nabi nazwi siège natabaye siko nasali wana baye toza bapapa mosepelisi bapapa kizaza papa mandosi papa molema mama makambo mama neige bango oyo na le moment oyo baokuna naza na bango nana apart bandeko te balongwa déjà tolongwa déjà tosololaka tosala les anciens de toli
les anciens de Toli bande koleka na biso ti peut-être bako zonga et marché te kabina ko na misiko te et simba te ya kone bo la lisanga na za shosho to telemi nene bisi bande ko tsana bango ba kuyenga baye. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Je pense que vous avez éclaircissement par rapport à ces comédiennes, surtout les comédiens, où il y a groupe à venir, surtout il y a Rosini Moutobi. Vraiment, toujours non, on a un chauffage. On a chauffage les bacs. Pour chauffer un dé. Pour chauffer un dé. Moi, bien dans l'élève de la forêt, la ligne à bien dans ma casse, à bien parmi un peu ça va conseil. Là, dans ça, groupe, l'air à yoka qui a sévé la vie. L'anniversaire, là, c'est plus de la salle, c'est plus d'anniversaire dans mon yo. Et ça, là, bien mon corps à thé. Oh, bien, on pas à la caca. Anniversaire, na lemba na octobre. On a le 10 octobre. On a voté combien d'années? Eh, pas calculer kala. Na bomba te. Eh, na pesa mbula na nga. Eh, quoi respect ba pesa na kia. Oh, kini na bêtise. Eh, pardon. Oui, pesa manango. Bato ba yebi na loba ngom kwa anniversaire na nga. Eh, na buna boto le 10 mois 1995. Na YouTube nesko na pesa parce que YouTube bito ba tapoto ba biso ba mona swa mikolo ba bamba biso ba 40 quelque pour nika kotimba tout le monde ba 50 ba 50 ans là on a fait ça na YouTube mais na 85 bana 85 bana ba 77 c'est ba comme 80 quelque bulu yeke na YouTube makasi mais to tiki bon ka ba ke tout en abordir yo kani so ba bordir quoi ba bomino age na yo ha bao bayebi si ba pesa na biso bayebele motoke oza basi wana bayebi age na so na posi babanga mpe posi mais yo moto osomba kati na kati ya mona mino ya théâtre age no basali quand même baza ebele kwa banani non na te osite te tobeta camarade ya 2024 lui 2024 comment va faire na wale ya na ova si ba scénario makasi na motuna na wale ma blanche na robeta nde nini bizeti kuna jouer nini arno enda nini bana na jouer nini mama kabelo nini na osala est na 2024 na groupe la venir ya ko c'est mama kamode ya sala mama amero azara ngai siko baba ba idwe déjà tosali babilan déjà totali ndenge ende komarché tozali makambo ebele nasala groupe YouTube na ngai navandisa masolo na ngai lelo nzambe asungi ya moke 2024 tokeya kwa président de la république 5 ans na ye 6 oyo tokei sikoyo yakokanisi ngai deuxième mandat seulement mpe nakokanisi na 2024 mandat totala no nde tookena groupe na venir eza na baposa braza baspectacle basponsor makambo ebele ezala baprojet ebele aza na bamaopostule te théâtre na toniata totikela bamakalunga babape lombe bamama nindi yasiasi bango ndi bakena makambo wana na minute scénario na niata na ningisa kini pour l'avenir na balisa bango groupe na bovandela nga te makambi libala ke Canada amen je reçois enda ke Belgique kende ngasue na ngai yango wana so balidea mtia mabeti babenga ko boye okangi na bana kaka oza ye mama ngato obengi wapi na mbanza ngula pesa ya mokoi wana balidea kote obangela mwana ena sana posa kaka trame elenga kwa jouaka bien okomse koko 2023 na 2023 na groupe l'avenir ce groupe na nga pas même plus nani ok et faut on a
Oui. Donc, Banda et Fumwa, mais on fait déjà combien de pièces déjà? Dans le groupe l'avenir, il y a un pièce est les cas, aussi là. Et ça, mal accompagné. Mal accompagné, ça film tout ce qui est YouTube. Et pas dans le groupe, basé qui est belé, tous les qui ont avant. Nabiso TV. Voilà. Deuxième film, il est pour tout ça, la vidéo est pourquoi mal accompagné? Mal accompagné, et ça m'a quand même belé. Parce que, le titre est exactement comme le belé. Nakati bato batala ki film ya moto par na yi nakati to moni ba déception mwana ya ministre apesi mbongo pe mobali yemuka bala ye to moni nani ya pepako na muchopi eyenga pe si mutu atali histoire na ngai ya histoire à comprendre koto kuna ya ministre enda bulu mama Blandine akutena mobali moko posi ye ki aza na ye député Alimi vous comprendre ça pour vérifier ami pays na ye Arnaud kuna ya na ye na ya ni Ronel Cause na mwasne nani mwasne Salima façon ndenge bizeti kuna ya na ye Rachel na Gingombe kuna biso na famille on sentit que mal accompagné et le bien belé surtout la nipe comme mélodie à musique na biso tu comprends que bien ndenge tu pas yemba au moins na mopé côté qui na kati ya film na biso pour nous relaxer bato mal accompagné auto atanga ayi bien mal accompagné na linga les années vous comprenez il y a un film na biso oyo to vois qui nango pour na côté ya bato na makambo ezoleka sikoyo na makani batitre no ça comment le batitre no ezola ça déjà histoire film déjà titre déjà là c'est que donc ezala boye suka boye papa omoni lelo théâtre changeant bato bayeba yango te monde ezo évolué nde tomona makambo mosusu ezo évolué na kala ezali soto filme niger obi ke naokopona ake baolingana na bango balingani mpe siko biso pourkui tokashaka makambo obe te bilo mosusu eza benaki hotel bebile oyo mpenza moto oyo ndenge asali nayeba obalana te mais bocomprendre kaka parti wana mais soit sikoyo nde leson yotala nde mpo ozwa leson na kati ya filme tobomba lisusu lelo nakolobake na filme Mablandi nolongba ndoki okufa bamoni mpe Mablandi bakufi eza nango telefone to telefone te eza normal parce que na logique mpena boye nakolakela mpe motu moko mabe atika olobele mabe po so ekomeli baokango ndoki ekomi mpe maloba na omoni siko tellement lelo bakongoli bakomaka so osali likambo boye okotelefone toyebi na biso ko baosala bete nde mpo na wana mona o normal nga premier épisode nakofongola mpe be moto akufi be moto abomi eyeye histoire econsidere sikoyo ekomi sikoyo ke bato bayeba sikoyo ke baokanga moto wana ndeni omoye bato eza ndenge mabe te papa mal accompagné ezalaki na combien mal accompagné ezalaki na 13 épisodes na YouTube ezalaki 12 épisodes na kini ezalaki 13 épisodes mal accompagné écrit par Rosi Micho yo bakomela kote te nga mona komaka bando bandia mosala okomba film ça fait combien de temps na ndenge se nasangisi ya YouTube ebele mpo nakoma na bachaîne mosusu avanda sa chaîne bachaîne mosusu na ndenge kokolabore na bango esimba mpe te tokabwana nakoma na bagage bafilme makambo ok bapersonnage bapersone nini oyo bajouaki na kati ya nini wana oyo basaki lopointi mal accompagné na mal accompagné parce que ezalaki filme oyo vision na biso ezalaki ya YouTube tozalaki na papa Serge Mongo azalaki ye nde moto azalaki ministre mwasi nde ezalaki mama dela pe adogo mama paster tozalaki na bana na ye ezalaki Jordi mwana tozalaki na Sila Doré tozalaki mpe na vision na bango nani Rams bagarde corps bazalaki fini bazalaki na nani na Elka mwa mosala na bango ezalaki Enda Brazzaville on atiaki desordre ndumba moko boye na kati ya filme tozalaki mpe na papa Mandosi koto etali bacolonel e ya nani ministre so toyei koto ya gi azalaki na libota na enoko na ye bango mosekeliki nga leki na ya Rosine Chopi mwasini Rachel Kalala na Bizeti Nana ezalaki lokwa neti na deux histoires na kati ya film yango ezalaki deux histoires parce que so tozalaki koto ya ministre tozalaki mpe koto ya bagingo tozalaki na Saint Paco tozalaki na Eyenga mama Loso
Maman Blandine, Papa Kizaza, Arnaud, Ronel Kossi, tozalaki na Yann, tozalaki na Lena, tozalaki na Mama Makambo. Bango wana baoyo natangi te balimisa peut-être mama koneto mama bosani ngai presque oyo na mutu bango wana tozalaki na bango papa wana osepelisi te natangi bapapa molema ndenge mona film réalisateur sipele tosolola botiaka biso moko boyisaka bafilme wana mpo bato basouvenir encore na mal accompagné tozoloba mais so natai très bien na kati ya bato bajwaki film oyo ezalaki mingi ezalaki mpona youtube ntango eye na kati ya télévision nde mpasi oyaki koasusie bana na yo to peut-être obandaki na bango déjà non tobandaki déjà tobandi na recruté bana ngao na recruté na dvd na recruté mpe bana kuti na youtube te na page facebook na nga parce que page facebook na nga déjà ekomi déjà na ba 20 cas déjà ya page facebook na mpe facebook normal là natika message natika na TikTok ko TikTok fait la promotion makaka natika na TikTok ndena numéro de téléphone bande ko benga to bandi répétition premier film de tout ça mal accompagné et to bandi mal accompagné teme zaki toko ba papa ko zaki boule benele kana kilo ba papa Serge ba ibisi na ba papa nani ba sepa ko ba mama dile ba mama kamba na mtu film yaki toko soko chama ba ko pe ko copier yo donc la chaîne YouTube quand tu vas na YouTube sur na kin kabi anatanda pe babongisa montage ya kin na YouTube différent ezalaka ba militage nde to leseki yango na YouTube bande kopé ya YouTube ya banda mboka ba mona pe bana ya coupe parce que bana coupe ba zeki belé na kati ba mona pe bana ya groupe après l'air ya mal accompagné ka bisili na YouTube mama to banzo le kana kin awa eza na premier film ya autobongisaki ya biso bana coupe peza tout ça la mal accompagné oyo bato baretenir nini na kati ya bete mtuso alandaki mal accompagné te nazoyanda to sikoyo na titi kaka mal accompagné sikoyo bato bakoretenir nini na histoire ya mal accompagné utayebi ke histoire wana soki ezalaki boye ope koteya ye peut-être aza na kati ya likambo yango na nzela ya émission oyo peut-être akokotika banzela mosusu baninga mosusu peut-être baza mal accompagné. Oui, na osenga kaka na mingi bandeko parce que surtout tolo babeli tukusa koyoka mpe ayoki kaka mayibi te na sepeli na histoire na ozongo ndeni akeka na YouTube abeti ka Rosie Muchopi officiel akozwa mal accompagné de premier ti fin ndenge asala fina sepeli na série moko abeti ka mo na talongo sangi bapesa explication parce que toi bato na kopesa explication boye na expliquer bino et okotala boye omona peu différent mais na pesi déjà na la crise na ebisi na bandeko ya bamoni bakoko comprendre yangi na lobeli ke ministre mwana na ye akendaki kobala mobali moko foxe mobali wana azalaki na mwasi ni grâce ozo comprendre azali na mwasi na ye grâce na kana ekotombe ke jorfi mwana ministre baza yana leki bakutani na mwasi moko koto na ngai mpe pakolo kutelekaki makasi na basi kosuke basi na koko ya badepute ngai mochopi mpe nake kobima na mécanicien ya na ngai omo ke histoire eza na ba partie na ba leçon nango na osenga ka bakeka na YouTube bakende kobeta kaka na Rosie Muchopi officiel obeti ka mal accompagné ekobimiso yo moko otanga batableau nyonso ya comprendre histoire. Voilà oye na kati ya olongo na YouTube oye na film na kati ya biso télévision na biso TV na yebi bagroupe makasi ezali akosakana te Muchopi oye mpena tomona ba mayonnaise tomona ba Jorvi mwana tomona ba LBD tomona ba mama Marielene bagroupe eza ebele bolimbisa boza mpena ebele na kati ya biso TV GLM namona bagroupe eza tellement ebele bamalolo baza tellement ebele baza ebele basupreme Bougan bayanga fier baheritier Chumbai Yanga Pierre marié Yanga Pierre aita kobala bien limousine na décembre bagroupe eza ebele papa na ngai ezaka likambo ya mosala obi bokozanga ebele mais histoire so eza mabe baboza pe po terre à terre pe comme ebele na théâtre na biso
obi ngai na ina ngaka na film moko mala compagnie bango yeyo ba pelo tozwa bande ko bili ba koti so tel na film na biso ya sika de ça bana sika batali film eza bande ko mususu ba jouer pété na film il faut ba pesa on bina répétition ba papa molema ba répéter bon makasi ngango na telinga bi po non ki na ba niveau ba 100 personnes po ba ki ba mbatu mususu mwa mama babengai tokoya répétition tu azitante musobi na obanda kaka na janvier na obanda na nina 6 classe kunanga bana ba université ba basala ba obenga ngai mais au fonctionnement bon tika yaka musala te abengi yo na yemo batali film sepeli sina abina sepeli kana groupe nous na mona propre na sepeli na mu biso na bana nzambe to na kisi te po za ba mususu ai na biso tivana na kisi po ka ba mona ye biso to tika tana biso na maboko ya nzambe ni ngo papa esa mama kati ya mususu ayeka bingani na zelo tuna longola muchoki wana kwa maladi ekobwaka mananenga mukete jalousie ebwaka mais ba mususu faut comprendre que ngana na YouTube na YouTube ngana na biso TV na ile konesi artiste moto leader mo beto groupe mo be nzala te toi de bien bana ngaba debia ngape mama de moi chocho mo livre eza so yeb ça sikoyo ko pe fata bando so be kara no merci mama ki bon kana na mobali ngana bita ko na koma fata te na za fata te ko sala ni fata mala ko banda mama mona na voilà na mikita makasi fata te voiture de l'autre voiture boki pas et tout merci mama ki bon nzambe bon nzambe ngaza fata te ngana zala kade na lubaka de vérité ko vérité na ba possibilité à monter voilà mais au lieu de dire mon awa quand on le vit vous il na mato le dit que na msa na théâtre mo kindoki mo le peut-être non bon malade eza makasi obi nani bathéâtre mosusu otel ko kobeta théâtre eza na kisi na bale bano lider baza kindoki makasi olimbisa ngo node yo moso osati yo motel na groupe bigroupe benako na omona benako molili biso siko nzambe naye na biso tiki bagroupe eza ebele menga na impoze naopanga motu na teli bapapa meteo bato nyonso moto moto oluka poa yo okoka bao baza wana bao babanda biso tiki bafandi yo yebe maone pusaki kotona fandi LPG nasalaki yango kutu pusana ngai na vandi maone ezalanda yo motookena bato mosusu baloba pourkoi bapesi mochopi espace ya bantu te bapesi na moi comme bateme olinga na yaka be deja tala filme na nga sepela na omba mo espace ya butumba mo ebele baoleka na biso tiki bapesi bao espace ya moi qualité moi je moi nga siku na ya siku na eloko na ngai papa na ngai paster Samuel apamboli filme na ngai kewawa olikanga bashene nyonso bazwanga bango yo manga mbanga na ndenge mokie te moi babiso to bato okesio eza ndoki to eza motu mobingo omekana ngai mosanzike belide o mwana mécanisera te mala tete mala la tete nga mpe napusana na vandi mpe na vandi nga na motu mwana lela bana na bani na biso tive deja azali atikala oyoka teke o mama ofuti chaine te bana balider ote na vanda nazela baktere bafutelanga chaine bango yo bafuta bafuta nde motika na bino bolo baboye po ya daya papa tunga vraiment papa excusez nga naza vraiment to bana yo donc ouais c'est biso to futa to ni eloti donc je lui monter témoin afuta abi pardon afuta abi ouais c'est ça cuisine interne moni ya YouTube bazwaka mwa nini ya YouTube tokenda vraiment transport ozwa ape ye moko ayebi raso apesa botanga kumba Jésus Yesu azomona oui botanga kumba ya Yesu mais kumba Jésus Christ botaka Yesu ba pena vérité au nom du Seigneur bafilme ya YouTube tozwaka ration na biso ya transport na biso tozwaka lokola na bona na pe kata la ebozwaki la soso non oui lokola na ebozwaki na ba kutu na silike la kira ba ko to so biloko abona na fambo ba pesa carton mo asoso
2 personnes. 10, 5, 5. Na groupe ni. On a un groupe la famille. Mba di pardon. Il y a mon chose. Oui, il y a un autre lobby. Comment tu as camouné, comment tu as pas camouné dans le lobby. En fait, ça veut dire avoir quoi comment on passe. Ça veut dire avoir le poil. Limbisa comme on a mis au yasen très comme on a. Ah, je vais aller au Bizeti Michika. On va Michika Bizeti. Ah, le moi pas malinga. Tu non, ça y est pas malinga. Franchement, tu as des camarades, ils n'aiment pas dans le groupe. Ah, ok. C'est ça quelques personnes de moté, hein? Oui. Profitez pour ça, mais quoi le mois aux assoutes. Bon, ça fait une beauté. Bonne année, bonne année. Bonne année, merveille. Na Bolozi, prêtre à Luanda. La personne a un gros business qui a zali. La bonne sanité, papa na moi. Quand même, mettez la main, mon compte. La bonne sanité, papa na moi. Papa spirituel, hein? Papa botangaté. Pasteur Ngoy Benjamin Peka, la personne a un gros bisou. La personne a maman a botanga Christine Bakoma, la personne a un gros bisou. La bonne sanité, famille na moi, mobima, bébé Tiercel. Maman, elle a commis la personne a un gros bisou. Vous savez payer l'honneur. Maman fait si on botte, hein. Na Christian Sebe. Maman fait si on botte. Bonne année. Bonne année. Bapeti meilleur, vu pas non sommeil, pas l'autre là. 0. Bapeti mo te katala. Oh, l'autre là non. Chérie na yo pesi mo. Bon, on a pas le pied, tout ça. Eh, c'est à tout. Oh maman, et on gagne. Mais c'est pas engagé. Non, ça t'a engagé Il y a vraiment jamais zanga. Ah bon? Natiki nanga yomba na bona nga ba problème o bomela nga libala. Ah siko. Ya comment là? On a un naturel. Pardon? Oh? On a un moi maman Tambo. Oh! Moi, maman Kambo, je connais bien maman Kambo. Il pense à une team de faire un bain à la porte. Tout change. Oh, la TV, pardon. Pardon. Na maman Kambo. Bonjour. Non, c'est mieux. Quand tu vas marier, maman me dit, moi, ça va se mettre là-dessus. Yo ben na semi sur yo mo sala le comédien mais la comédie ben na semi vous que va problème la bonne de voilà moi na mama Kambo landa mama na yo posa ki na groupe malinga non na quitté bon na la qui mais na qui je mettais parce que ma maman va durer na groupe maman c'est-à-dire to ko luana ba biso to bana mikie na biso il faut comprendre après mine à Brazzaville ok bato bazolanda biso surtout na minute oyo na mal accompagné yo ko jouer qui na jouer na ki bonne na ndonga to nyonso kwa sora ba pie ba pesi boy na biso aki gardien na biso pe mbongo comme na moyibi comment on a collé mikolo wana na on na ye au salaire ne sili ba vesi ba soda na collé ba soda ba na pe bande ko pe donc na tika ya moto te l'essentiel moi 10 francs na ali wana mais la plupart na mona moto soki azaka munoko so pesi ko la munoko sala wo bien et pour tes camarades ça va bien bien so pe mutu oyo asalaka azala po avia na kinduma biso pesi kinduma betango bien il faut demander ce qu'on m'a dit parce que ponga mobulu na te na ngwana na durée na théâtre na sens que na joie mais na yebi théâtre kala mais na côté théâtre psycho c'est dire quoi na ki tuer na no banga caméra na fi donc na pied na ma osine mza pena ba kwa koloba o sa te o nzungu pamba koloba te ko sala kwa nzungu ya pamba sinon en réalité non voilà quoi na moi la compagnie pour jouer qui oui la jouer qui jouer qui c'est mec qui a Guy ozaki banda kumoko na rosi mutopi mutopi babebisi vi na ye alingi chauffeur mécanicien na chauffeur mécanicien aza na eloko te nga nazalaki semeki ya Guy mais leki ya Rachel mais na bénéficier batangisi nga na sa sortie mais mutopi ya sa sortie te baketu babotamaka papa moko na Guy bazalaki bao mibale ya bebisaki vi na ye merci meilleur ville po banani bon meilleur ville nanga mingi na pesi en paye Naomi eyale à Londres, on a vu la Luton, maman a dit à Gracia, il y en a un mingi, moi c'est un Mbinga genre de moi quoi. Tu sais que je t'aime beaucoup. La petite sous son meilleur venangai, la yananga Valentine Totonda.
Valentine Todo Maëvaï. Oui, très bien. Nomi, Mbingazor de nous. Ana Londres, on a vu la Luton, il y a maman, la devant la Gracia, la meilleure V. La PC meilleure V, Nangana, Valentine Totonda. La PC va meilleure V, Nangaï. La maman Domitille Makenza. Mon thème, il y a papa Londolé. Maman de moi. Ma meilleure V, ma casse à midi. La PC aussi, ma meilleure V, Nangana, Ramazan Douangou. La PC meilleure V, Nangaï. Bayana nga boy belé moto kaka quoi kaka liboso ya caméra mais nga bino mingi atata na bi comment non mais la bino niveau 0 quoi mama tamolo vite il va mon cœur makambo chaud na chaud na bien aller mama makambo j'attends avec makambo chaud mon cœur toi tu connais très bien toi je t'aime pas toi je te grave on a ma casse maman na ni sans yo à part nous ande ayo si yo te mena ni na lelo OK merci Cecilia nakende nakende te wala muninga tani kota la pena ya boye non c'est pour le cœur non on a tena ba cœur cœur mangana ya ngamo non tena kabuli on a bateau la garder non ngamo ko ya PC pardon bon comprendre baso basalaka théâtre bo comprendre bafama ya télévision bo comprendre bango poso apesi oyo kuna osilika voilà les gars charisme ça va bato baolanda yo pesi kombo na yo kombo nani osali kombo etaka ta groupe lisusu na kati ya mal accompagné joaki joaki ayaki petit frère ya Arnaud kombo nani bato bazolanda nakomana Arnaud Mandela ouais bo comprendre ya on a mais bato bazolanda bino na kati ya groupe mal accompagné plutôt yeba bobo pour l'année 2024 la surprise ezali bah surprise ezali parce que 2024 tu as démarré donc show ezalaki mo chibaya soselere donc lambelian zela mungu bagwa tosalela yango évident voilà ma mère vient na yo pas baibala parce que on dit la 2024 ma mère vient na yo pas batwala mère vient na moi de chanter à mon grand frère Christian Sebe vraiment Georges Kabe il joue fort de chanter Gina Mandela Nina ya Fortina Ngazo donc en tout cas un gros bisou 2024 ils sont toujours bénis voilà. Ok, ceux qui vont passer mariage civil, oui, bah marié, bah tchaka bon, bah ça va bouger, bah ça va bouger, bah ça va bouger, bah ça va bouger, bah là, tu as beaucoup non, là qui dit, bon, pas ton mari, vous comprenez ma lobby, vous comprenez ma lobby. Non, moi je suis catholique. Oh, je suis catholique. Oh, maman, donc partout aux années. On a dit que en 2024, ça va chauffer. On va démarrer tout le monde. On va comprendre que nous, les bandes d'Akad, c'est tout ma caméra. Yo, ça, moi, on m'a pour ça, on va pas citer. Bah, on va pas tout droit. Mais c'est un mot, quoi, mais là, ça n'a pas que dire. Mon amour, c'est l'homme, sans toi. Non, je salue ma Marie au Aza Bisso. Donc, on te dit gracia. Merci beaucoup d'avoir besoin de Bisso. En tout cas, vous comprenez Bisso. C'est l'ambiance, c'est qui en vous. À Salaka Aboye, dans un trop naturel. N'ayez pas, il y a mon maman sociale. En tout cas, n'ayez dit que l'eau faisait. Parce que moi, là d'abord, c'est au monde qui boutait pour moi, qui pour un respect, vous excusez. D'être réel, d'être qui dit bas. Maman sociale. Peut-être chose. Maman l'accompagner. Yo, jouer. J'ai revenu. rôle là, qui on va Maman caméra. rôle là, qui on va qui Paco. Honorable au Basabokuta quoi. Aza qui mécanicien. Son patron va bosser aussi sur la voiture na bango. Il y a deux postes. Et le son monument sur Alingi. Au mon équipe wana yangai.
range wana lobi omonaki eza ya ngai me antota na ndako aza mwasi mosusu libanda kuna ngai apesa ngai nkombo aza honorable eteko mwasi mosusu honorable soki nani wana na mwasi na légitime ya ndako nkombo na ye pako biso mibali na baportable donc bamokontrola biso ngai akomaka okosi so lelo ye na range ya bato oke bos mokolo nango aza kuna ozela immeuble ya bato baotonga kuna ke ekosanga lobi omoni sheri omoni eza immeuble na nga siko wana ekati nga nga kaka nafandi kaka nazasi na place okete na bi honorable nga mpo na mbongo na binga na okufa honorable immeuble opesaka abi mama bebe oyo eza ya yo na mipesaki corps ame me na suka ntango na yango oyebaki mwasi na ndako azalaki oyo azosufri ne balala ne na kati ya voiture oyo bavoiture wana bandoza ya ye te azodrible kaka basi na nsima nango ikomona bamakambo baya kobima su na nsima eza kopesa kaka koyeba bamibali oyo bamécanicien basalaka banini donc baza makambo ebele akoki komema o mpe adrible oyo vi na o mpe ebebi olobi oti or voiture wana ya ye te bamécanicien nango azalaki mwasi na ndako bazemi nyonso bandozaka na voiture wana donc basouffrir makasi donc c'est ça peut-être pas jusque là obeti bordi moko awa nyonso nga na motuka c'est papa mira na petit vérité eza kotima koevite bon barole oyo toekartaka eza bamakambo oyo bahistoire vrai quoi esepasaka na bavie réelle ya bato yango biso po ndako oyo olali te moye bapasetanga eza te biso sikoyo nde peut-être na bahistoire oyo tozomona yango toza koincarte yango bino siko bomona baréalité esalama na bandako ya bato c'est ça donc eza bavie misusu oyo bato bazosala c'est ça bameilleur vœu na yo 2024 yango epa quelque personne d'accord bameilleur vœu na nga premièrement à toute la famille Kambaji je salue vos meilleurs vœux premièrement mon papa Idar Kambaji papa oumela eza vraiment papa au cœur vraiment Nzamba a béni yo plein de bénédictions, la grâce et bonheur et l'andao vraiment. Ma petite soeur Nanga Jancine, Junior, Mignon Dior, papa Boutina Idar Kambaji, ça à Paris. Yannick Mignon, Junior Kambaji, Patricia Kande, Patricia Kambaji, Nathan Zay, bisous, Adi Zay, donc je vous aime mieux vraiment. Donc, bisous, bonne année à tous. Et les ainsi de suite. Et les messages encore. En tout cas, merci. Bafan Kaka. Ouais. Nani. Sima Masmango, Sophonie, Binami, donc bisous na bino yango couturière na ngai. Merci beaucoup d'enseigner la régie. Voilà, je pense que Boichi Kolanda extra filmoyo. Et puis, à titre de rappel, la Yambi, une autre comédienne, je le précise, pas comme les autres. Azalaka makambo ya yemo, bato so bakaleka mungwa. Mais mungwa ne nga baso meki mungwa na ye eza ya bien. Boichi Kolanda extra film oyo, titre na nini? Natia yango libota nyoka. Mais na libota nyoka yango parce que toza na ko dévoiler vraiment film te pour na elekité. Poza bato mosusu akotala bo yibi yango. Bo comprendre que to beta ma sur ligne ya makula commentaire ba pasteur. Bana ba pasteur, ba pasteur abuta basimi balé. Vraiment moi mbutu kutu wana. Nde to tala ngoka, to tala film kaka to comprendre. Film yango na banjo le kate moto so ko yiba ko paquet na YouTube akisala yango. Batala film ba comprendre histoire de ce dernier jour. Ok, tu as dit que j'étais une émission en 2024. Bafani na yo, base la nini, je vous Éthiopie, à l'Obombe là-bas. Base la bilo à Kitoko. Na comprenant, tu comprenais bien son ok. So ça on s'en Kitoko au matin. Histoire à Kitoko éducatif, bêtise, vous baté. Nous rejoignons bateau, fait en 2024, na toujours na pour ça ya ba sponsor. Ba sponsor boya ba bota langai, to dialoguer Kitoko, katimboka. Moi côté ba sponsor na ki moi doué pour mon moi les gros côté boya ba toi pour soutenir nga boya ba tout ko soutenir nga ba fanatique bozala ba manager bozala ba na boya na zo yamba tout le monde ba papa ba maman ba jeune fille na za pousser tout le monde na groupe l'avenir. Ok, l'avenir dans le prochain année je pense que na moi ni pour ça une année et comme ça une année na août pour na fongola qui on venait le 4 août le 5 août
le 5 août. Ok. Nous nous sommes dans tout nyonso c'est comédien président au bas de caractère de télévision parce que concurrence se fait dans la loi 2024 ah mais non tu vous savez pas mais si on peut préparer tout ça makasi tout ça musala kitoko to inana te na ndenge solo sala musala leka mutubu ngapi na sala musala na leka non ke musala ngo ezalaka na viboyi boye nde eza mabe omoni mutubu karate oleki na bino ngana mibenga mwana suka na biso tv na ye koporte implice soki nakoki te yo benga ngai bisaka mutubu bakisa boye non ke tokóma na bemimi moko toleka na biso tv koma chaîne koma groupe na ye koyi koavance koma bahistoire bato baosepela ne kaka te naosenga tozala toujours na bolingo biso tv eza kaka ndako moko tolakisa bolingo wana biso nyonso po totombola chaîne lokola DG Bruno Kanza yaza moto ya bolingo azaka moto ya bato nyonso en tout cas awa na kati ya biso télévision c'est l'unité qui prime voilà atoka tokomi na suki émission na biso motopi olekaka na biso télévision et puis oza mpe na bafani no mosu ya youtube naza bafanatique mingi na youtube masola youtube tobeta mpe na youtube naza bafanatique mpe ebele bato basepeli vraiment mochopo osali coupe esali biso vraiment bien makasi baza vraiment ebele na pesi bango bango te la na profite napesa mpe famille na ngai famille ungenda mobimba la je vois ma maman chérie maman abota ngai makiese mama josé makiese jofi ungenda willy ungenda de campo mon papa botanga willy ungenda depuis paris napesi oyo bambote napesi famille ungenda mobimba bambote famille esebe mobimba christian esebe mwana ngai lionel esebe na chris esebe napesi tout le monde bato baotala ngai nalingi bino vraiment mingi famille esebe mobimba numéro na ngai yango wana eza affiché banimero na ngai yango wana so obenga ozwa ngai mais nazalaka mpasi mpona korépondre bino boyebi na répondre na mpasi bomesana kaka natanga bamessage nazala trop boulot mosusu batikinga message na whatsapp mais bapele normal na yamba mbala moko si bapele whatsapp na yamba moko mais so otiki message na yamba moi mo de jour moko bomesana na ngai mosusu nazala karatika na répondre bango voilà année 2023 tosala rétrospection année 2023 année 2023 motopi ndenge omonaki yango ndenge lekini ndenge esila moto tomonaki yo na début ozali na coiffure suki mais tomoni dikumba moko pof okatisi kovu na kati ya kovu ezali par rapport à filme moko toyete kosalaka filme moko esengaki na kati ya kovu natali so napesi moto akata suki ni aolinga te ngomona kati ya kovu eza ya youtube so bake na youtube baomona yango na kati ya kovu titre na obutu ekimi nga lisusu parce que na bafilme ebele tosali tele be na youtube na kati ya kovu so bake baomona mais kuna ezalaki abware ya manger na suki na yo bafuna biso mpela vérité bato balobaki no biso kati ya motokutu ova osimbi ata bi mutu boye bato mosusu mutu dikosi mais mpo na yo moko quand même bato asepeli nango makasi babi motoku kovongo esimbi yo bayebisenga bongo esimbi yanga makasi na télégénique etikali mpe libela etikali mais nozalaka trop kovo te ndamonaka esimbaki yo bangana nanga te ngana basi oteke complexe po aza na kovo atambola nga atambola nga kovo basepela suku bakulesi bamoningaka maakovo bakulesi makasi maakovo leka oyo moto matata ok année 2023 mpona yo nde omonaki na mosala na bino bacomédie surtout nini omonaki ya malamu surtout oyo ezalaki na kotana bino oyo namoni malamu nayebi te totala ono na 2024 omoni mingi ya mabe nde ebele na 2023 2024 nga aza nanga véridique totala ono 2024 dans 2023 omonaki mabe ebele lokola mabe ekoya koteni lokola parce que ekokoganye ngonga yambanga na emisa youtube na olobango na youtube bayokanda bayokata ngai tala kaka ngapi naokenda nsima ngonga naoke vraiment na nsima ngonga naokoya bakata ezala bien tosala emission kitoko ekatani bato balandi biso année 2024 conseil nozopesa mpa baninga na yo bacomédien surtout oyo tomona baopotana parce que youtube ape na kongo etalama mingi
on va porter na Congo surtout comme ba âge va porter ba ko na maladie tout moi dernièrement donc il est conseil moko pesa nini conseil moko c'est parce que bato belé pe ya théâtre mingi basala pe bilo akili te balingami tonitu si tobeta yango ekuta ndenge ya manga na bemission na biso kosola ngo bien po eza nango eza makambo etali pour l'avenir tokotakota yango to eza pena mingi nde pour l'avenir masolo ya part yo ebi nde tokendaka nango nde nakenda déchaine ok amenga tikio nga mpe nakomi na suka na tiki na ngai ati bato bazolanda yo bayebi kuna na kongo mocoki bayebi mpe nakoma rosi kombo baparent babotela yo kombo na rosi ungenda rosi ungenda rosi ungenda okanaka osali na vie nakana nasala théâtre nasala otangela classe nasala commercial nayeki nanga na makambo siko bato baotala biso omoni caméra oyo moka nde etala yo tala sikoyo ke ongenda moto afandi wana azotala mocopi ndenge abotola ye succès adésorienta ye mosala commercial sala tina te ekumami mingi mama théâtre oyebisa rosnik nini oyo azotala yo rosnik mocopi parce ye nde motu alongola atyao mpena pembeni yo ngenda nayebisa eka région nangaka na mocopi pour atale na ndosa commercial ekende ya comédienne rien à dire check ozali mocopi sikoyo yo ofandi sikoyo ozebisa mokenda nini nayebisa région na ngai ilo na oloba te région na ngaka voilà en tout cas bozalaki ya kosepela mingi na kati ya émission na biso nayambaki mpona bino roseli mocopi tosalaki évaluation 2023 surtout ya pièce na bango oyo elekaki mal accompagné na kati ya chaîne biso télévision. Voilà pourquoi je salue DG Bruno Kanza oyo acha vraiment chaîne oyo pona ba comédien ya bo jamais zala. En tout cas merci mingi d'ici là pour tes merci.